Mbote bandeko ezalinga wabino ntoma hygiène ekanda ekombolo toza na période moko très difficile bato bakufa ekoti kobanga ekoti mais tobanga eloko moko te tala ngai na période ya confinement na ye na parc nasali presque 7 km ya kotambola makasi intensifiquement et puis na toki makasi et puis na bomi ba germs ba biloko eko créer ke ba maladie ebombami na ba bisika oyo ya nzoto oyo eza na malili ezali ya kochauffer na période oyo ezali na mwano yanga ya mwasi na kombo ya Vicky Ekombolo yaki kopesa ngai ba conseil ya makasi pe alobelaki ngai lokola prophétesse alobi dadi il faut okoma ko contrôler nzoto na yo système na yo ko kufa avant yo tante na yo kakie balobi nzambe soki alingi ko sala instruction na akolingi ko bikisa yo akopesa yo instruction ezalaki ngai te kasi mwana esprit de Dieu lataki ya ye ayebisi ngai nalandaki yango tala ndenge nakomi very strong nakomi mentalement spirituellement very active très apte nakobeta mutu bwe ba mutaki akoi nakomi ebende bana baza komona yango nazali ko encourager papa moko basali na nzambe nyonso bolala na pongi te bobanga te bokota na mabondeli pe boya bo mener vie active parce que vie ezali spirituelle pe physique na physique il faut ko ya ko sala ba activité lokolo na ko sala tala naza na parc na ko simba moto moko te naza na masque te naza ko zwa ya CBD oyo ya Vicky ezali ko restaurer colon moni colon na biso bato soki ezali bien purifié te soki ezali bien soigné te yango moni ezalaka ba origine ya ba maladie mingi oyo ekotaka na kati na nzoto na bato bomonaki il y a presque 2 mois yango oyo tosalaki promotion na yango peto invitaki na batata ba mama bandeko oyo nyonso azali na problème ya ko se soigner bo hésiter te bokomona adresse pe numéro ya téléphone et koleka na se wana bo contacter mwana ba produit oyo esalisi tout d'abord ye moko akomi produit de produit akomi vraiment na biso moko to sepeli na ye po tango azalaki mwana moke to bandaki koloba na ye mwana kiyeba soigner nzoto na yo prendre contrôle na yo to bandaki okanisaki azoyo kate nzoka nde balobi on instruit mwana tango azali moke tango akokola okomona makambo bino bozaki kokanisaki azaki koyoka te ye lelo akomi coach na biso akomi kokoche biso na area ya nutrition biloko akolia po te tozala strong tala nazokende na ba 60 kala te awa na kokoma na 60 na uta mais botala nazoluki yang na melaka masanga te na fimaka te na zomela mai ya kitoko pe ba alkaline water ezali ko soigner complètement ezali ko pesa yo ko rajeunir ba corps na yo ba tissu ya nzoto ba molécule ya nzoto tolobi ba tissu ba cellule ya nzoto po ezala rétabli complètement na makila na Yesu na kombo na Yesu amen 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 glory be to Jesus Christ amen.